Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ya bino ba peuple oyo bozali koluka vérité esika ezali yango wana tolobi na bino ete bolandaka Radio Zumel 1000 po ete Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ezali kobimisela bino ba vérité oyo bokoki koyoka yango esika mosusu te kasi Radio Zumel 1000 epesi bino occasion po ete boyokaka nyonso oyo tobombeli bino na kati na masolo ya mokolo na mokolo. Ndeko mobali pe ndeko mwasi ebongi na bino koyokaka tango nyonso Radio Zumel 1000 pwede ezali radio oyo ezali kolongola bato kobanga pe kopesa ba information oyo ezali penza kati na bosolo yango wana ndeko koluka mosika te tala Radio Zumel 1000 ezali pene na yo yokaka Radio Zumel 1000 pwete ezali lokola vitamine B oyo ezali kokota na kati na nzoto na bino pe kopesa bino santé. Radio Zumel 1000 Radio ya vérité. Radio Zumel 1000 pour radio anezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Monte volcan qui yango ya bien Keba Zumel 1000 ezopekisa biso makambo oyo soki ngami ko na komi ebotu nanga so na komi ndeni ngami ko na komi soko sakai nanga kaka na bengika Zumel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na Radio Zumel. Avez raison aïe. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda Radio Zumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi pona kopresente bino ba émission na bino bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo lelo ezali bongo mokolo tobongisi po ete tokoka kobetela bino ba masolo ya mboka pe mokolo mwa lelo ezali mokolo oyo tokomeka tofungola bino mwa makanisi ebele na oyo nyonso tu bato bazali kosala oyo ezali normal te po na mboka na biso oyo bato bino bozali kobenga bato ya mayele pe bato ya bwanya oyo bazali kosala ba makambo mosusu toyebi te soki ezali ba esprit oyo na ba maison oyo bakotaka nde bapesaka bango ba makambo mosusu basala oyo mokili ezali komona normal te. Yango wana mokolo mwa lelo tokolobela makambo mwa mingi na oitali bongo mboka na biso kasi ya mbote tokoka kokota na kati na masolo na biso ya mokolo mwa lelo na kosengana na papa Botama kuna na régie betela biso na no mwa loyembo moko ebongo na sima tozonga na kati na masolo na biso ya mokolo mwa lelo s'il vous plaît. Radio Zumel 1000 pour radio anezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Monte volcan qui yango ya bien Keba
Fato, Annie Dembo et Abossaoui. Bruxelles, Sucre. Il paraît que kuna na paradis Mingi bakomaki na baide baleta demi-tour sur la terre Yata bufatu mwana nsuka ya famille ya bafleur rosa nyonso tu Domingos de Aken Narazaki nanga bougie ya ligablo kasi bosoi banda yandi kozwanga kenani na ngai kasi nazalanga kosila te nazalanga kokufa mpete maboko na eza pouvoir na nga me abosoi Pauline Franck Chalamama nalukaki na badefile de mode nalukaki na balivre ya joaillerie na bakatalogue ya badiamantere kasi ata moko teza kokutana na bote ya Annie Dembo mwana nakomaki na nga adepto ya biblia kasi otabu banda oyano na mono changea ne ngai yende amour ya vie na ngai kende toute ma vie d'amour Bruno Bellico est-ce que la coco campi osata pomiso kala limbele nanga totalela kama viva pepe bila yeda ise Landry Futila le grand bacala hier encore Nazaraki naïdé amour idéal il faut la Biblia olingwa sana il faut kanaba siklobeni après koza la fleur ya ramine ya wasalomo yende mezala de winisa ya minanga ojion kise Abraham Matingu Laurent Lorenzo est-ce que na coco campi koza tapongi sokala libele nanga kotana ya tongo viva pepe berina yena mu kise Jean-Jacques Moudiga, Jean-Jacques Bayonne hier encore nazalaki naïde amour idéal il faut luka na Biblia olingwa solo il faut luka na basimameni sekagene mama motayela ile de Fiji pembeni ya osema konsiele ya kakopema la nuit vivima vera Célio Dinosaure Ostula Patrick Diamona Guter Jipika Kitenge Babarengos Anto Longangi Etali Bisote Koeba Moussala Isaac Elengi Moroboye Tabuna Pesepano c'est vrai Elekia papa na Roma pour la Biblia Elekia Dalai Lama pour la Bouddha Elekia ba musulman pour la Corée Elekia yaba Yuga pour la Israël Elekia ba Kinkwadim pour la Kimbangu Abu Fatou Magali les anges Bosoïla c'est pas nous c'est vrai Blondine Loma Elekia ba nouveau ming pour la Milikia Elekia ba na Mickey pour la Nintendo Elekia ba na Mpoto pour la Disneyland Elekia ba si a libre pour la Mongo Elekia ya ba Minzoto pour la Boutou Bea Bosoye Dembo wanga naza makila nange
Victor Wamouanga, Pierre Foncé, Anna Jadot. Paradis okutana na yango sur la terre. Moye bimela yo na butu. Coucher du soleil et comme un propriété na yo. C'est ça aussi. Et moi la moisa comme ça. Marie-Ange Mouchébé quoi. Soye elanga ya rosa ebota yo na motema bongo malasina yango emata yo na cerveau nangako na yo bapiese nyonso etonga l'amour la chambre à coucher, salle de bain, salon mpe na cuisine. C'est ça aussi ngelingeli asangeli. Commando Eric Makwenda, Joss Mungelengolo le vieux Gaulois. Yahweh, 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 Panado. Lakisanga imwana nzela mingi nalanda. Naeba koti ya libunza opesinga alabri. Naeba kosala bonheur na ye nuit et jour. Naeba kokima ba jaloux na ba médisant. Bamba zéro. Mère Okito. Bamba na moins 100. Yebo Yebo. Hortense Belema, Henri Banga. Ima tabou fatoué. Piquez-la moya rêve to monaka na ba bouquin. Na ba carte postale na ba prospectus ya tourisme. Oyo eliki ezala kateto kutana un jour. Oya komona ye na miso chéri en os. Atala yo face à face pa ebisa yo je t'aime. Ozala nesikananga. Maison Polono. Onita nesikananga ko. Et moi la moisa comme ça. Ozi ewe Istanbul. Akumanga déjà loin. Guigui Loboko Elingeli Azangeli. Marie-Louise Bolumbu, Douglas Nalola. Ozala nesikananga. Onita nesikananga ko. Et moi la moisa comme ça. Ado Boujangi Akumanga déjà loin. Elingeli Azangeli. Bébé Nitoin. Radio Zoumel 1000 pour radio anezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne. Monte volcan qui a moyen bien Keba. Merci papa Botamba pona loyembo kitoko sili ko betela biso bande ko ba bolingo tozali ko continuer na kati na masolo na biso masolo oyo esangisi biso po ete tokoka kolobela makambo ya mboka na biso bande ko ba bolingo na koyebisa bino na masolo ya Congo bato mingi bazali ko rêver jusqu'à ce que équipe ya Radio Zoumel 1000 tozali ko révéler bino makambo oyo ezali ya kobombana ya minene o itali bongo pona mboka na biso me mingi bazali ko rêver rêve na bango ezali kaka ba belge basalaka ba belge babongisaka ba belge balobaka pe salamaka boye ba américain basalaka ba américain balobaka pona mboka na biso na epoke ya Mobutu pe salamaka boye bandeko tozali koyebisa bino tango nyonso botika ko vivre na kati na kozanga koyeba to ignorance. Parce que ceux qui bozali kaka na kati na ignorance bokomona ete bino nde ba discours na bino bato bakobanda komona bino pamba pe bakobanda komona makambo bozali koloba on dirait boyaki nde kosala makelele liboso ya ba peuple congolais bandeko lelo ezali lisusu likambo ya koyebisa bato te koloba ete ba américain basali ou bien babongisi o ba belge basali to babongisi
tozali kozongela yango ntango nyonso lelo oyo na minute oyo ndenge tozali koloba mpo na mboka na biso makambo oyo ezali kosalama na mboka na biso ekomi moma ya profesi ya papa Simon Kimbangu. Profesi wana ezali kokokisama mpe ezali kose réalize me bato bazali kidiba baza kokomprendre kaka te. Makambo tozali koyebisa bino bandeko boyebaka yango ite meme bato oyo bozali komona bazali kosala bakwenda vutuka otoke na Belgique toke kosangana otutotu ya Tshisekedi oboye bandeko eloko eyite o ndenge oyokaka ete libungu tulu wana nyonso tu makelele. Tozali koyebisa bino ete bandeko mundele ye moko na minute oyo na kati na masolo ya Congo mundele aza komona lisusu clair te ndenge ezalaka kala bakokota na balaboratoire na bango ya bamystique batali boye na Congo likambo boye tokosala boye lelo oyo toza koyebisa bino bamindele bango moko baza komona kaka mulili na masolo ya Congo. Mindele oyo bakanisaki ete tangu baza kotia président Joseph Kabila na pouvoir na tango wana bango balobi problème eza te batika ye azwa bokonzi me na ndenge na ye toyebi ndenge nini tokosotise ye toyebi ndenge nini tokolongola ye wana ezali kaka baformalite botika ye me bandeko meme na bamindele elekelaka bango balobaka moto biso tokanisaki ndenge tokaniselaki ezalaki yango te na ndenge tokomi lelo baza komona kaka mystique na mystique yango wana toza koyebisa bino bandeko oyo ezali moma oyo ya révélation to ya makokisami ya profesi oyo papa Simon Kimbangu apesaka oyo nzamba atiaka kati na ye. Bandeko babolingo oyebi mingi na kati ya mboka na biso to bakongole mingi baza kovivre kaka na kati ya révélation ya ebembe ya nyoka somo esilaka te. Soki nalobi bazali kovivre kaka na kati ya révélation ya ebembe ya nyoka somo esilaka te elingi koloba nini? Elingi koloba boye somo oyo bamakambo oyo baaméricain basalaka na mboka na biso ezala babelge basalaka na mboka na biso yango na nde baseptembre wana ezali kaka kotourne na mitu ya bakongole bakokanisa babelge basalaka mpe babelge bakosala baaméricain basalaka mpe baaméricain bakosala me baza koyeba teke na minute oyo ezala babelge ezala baaméricain na masolo ya Congo baza komona kaka molili na molili. Na banzi ntango tozali koloba babiloko oyo bato mingi bazali komona neti bazali koloba me bato oyo baza na mitu eza kosala to baza na maboma na mitu na bango nayebi ete baza koloba bongo me bandeko biso na bino tokotunana mpe nayebi ete mokili ekotombola mongoko mpona koloba ete la seule radio oyo epesaka révélation ya makambo oyo toza koloba lelo ntango ekokokisama bokoloba ete radio Zumel 1000 parce que mingi boza kaka kidiba mingi boza kokanisa kaka mindele balobi mindele bakosala boye me toza koyebisa bino eloko moko te ya grave oyo bino boza kokanisa ekosalama na Congo ti ntango profesi nyonso ya malobo papa Simon Kimbangu alobaki ekokokisama mpe bino moko mpe bokokamwa olie politika tata ya batu tranquille Tshisekedi asi alembi na ye aza lisusu na force te bokomi kaka soki réunion ezali okomona butu a partir ba 23h bozwi tata wana na docteur na ye boke kosali bamassage mpo azwa force lobi nango po ete bima na miso ya bato mpona nini boza konyokola tata ya bato boye olie botika ya pema soki botali Tshisekedi aza lisusu na force te malgré boza kosala basemblant ndenge aza koya wana okomona kotambola na docteur pembeni mpo bayebi kaka fo mpa kaka bale bayebi ndenge nini bakoevacue ye botika tata bato avanda AGC epusani aprepare ndenge nini nzambe akozwa bomoi na ye boza kokotisa kaka na bamakambo ya mabe bandeko botika baaventure oyo boza kosala wana toza kobenga yango bacomédie ndenge ezalaki baopérette ya bazwezwe oyo tobande kotala kala yango nde bokomoselela biso tokomi komona bandeko
nakolakisa bino ndenge nini bakongolais bazali kovivre na kati ya ignorance. Ezala meme bapanzi sango to ba journaliste mosusu baza kovivre pe kaka na kati ya ignorance. Baza kokanisa ete ba américain basalaka, ba belge basalaka, makambo basalaka, yango baye nango lelo, bakokende nango boye, bakosala boye, ekopesa boye, botika bandoto ya baba. Surtout nazali ko s'adresser na Monsieur Wechi. Monsieur Wechi oza ko rêver. Babiloko yo oza ko kanisa ete ba belge basalaka na Congo. Oyo ba belge ndenge ba lobi ndenge ba belge basangisi batu. Monsieur Wechi oza ko loba oui. Déjà ndenge za na gouvernement c'est salami boye boye oui oza ko rêver poza ko kanisa ete ndenge salamaki pe ko salama mais Monsieur Wechi oza ko perdre temps na yo na Congo ezande miracle ezali ko sala opération na yango na minute oyo prophétie nde ya papa Simon Kimbangu nde eza ko sala mindele obino boza ko kanisa bango moko pe mindele bayebi ke na minute na kati ya Congo. Eloko moko penza o bango bako sala ya makasi ezate po ete bakotaki na ba laboratoire na bango na ba système ya ba mystique ba consulter ba magicien na bango so kaka batali masolo ya Congo mulili na mulili bazongo na rien yango na tango tozolo ba ke Joseph Kabila za ya nzambe mingi baza ko comprendre te mais c'est Wechi tika ko rêver boza ko vivre na système ya ebembe ya nyoka somo esilaka te. Boza koyeba te meme ba belge na ba américain bino boza ko kanisa na makambo basalaka na tangu ya kala boza ko kanisa ete ndenge ba esali boye kopesa bote eza système ya ebembe ya nyoka somo esilaka te or ke bato bino boza ko kanisa ba kosala na minute ezala ba belge bazali na système ya ebembe ya nyoka ba américain na système ya ebembe ya nyoka po ete na mboka na biso na ba laboratoire na bango bandeko na koyebisa bino eloko moko omoni ba mindelo oyo ezala ba européen ezala ba américain avant ba kende ko sala likambo ya munene ezala ba guerre banini na ba pays ya bato bazalaka na ba laboratoire na bango ba kotaka o ba consultaka ba magicien na bango ba pesaka avenir soki ba pesi bango résultat est bien te bako kende pe ngulungulu te ndenge toza koyebisa bino na makambo ya Congo. Na minute oyo bandeko toza koyebisa bino ke na makambo ya Congo bazomona rien mulili na mulili mais na yebi ete boko comprendre yango te mais tolakisa bino na ignorance ya ndenge nini Monsieur Wechi azali kokanisa na makambo ba belge basalaka yango ndenge kokende kaka na ligne oyo ndenge azali kokanisa Monsieur Wechi wana ezali bandoto ya baba na minute oyo mboka na biso ezali kotambola na maloba ya prophétie ya papa Simon Kimbangu. Ata ondimi yango, ata oboyi yango, yebaka ete otolobi ezali bongo pe boko sutuka. Papa Botamba tshela biso ba image to landana no reportage ya Monsieur Wechi na makambo alobaki o ezali koleksa ete bazali ko vivre kaka na système ya ebembe ya nyoka somo esilaka te alors que nyoka sakufa. O ndenge balobaka ebembe ya nguma somo esilaka te alors que nguma wana sakufa nguma wana nani ba belge na ba américain basi bakufa déjà mais bozo yeba te papa Botamba tshela biso ba image pe na kosenga na mama Rosalie Mbala moko ozwa maloba s'il vous plaît. Radio Zoomel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne monte un volcan qui a moyen bien Keba Zoomel 1000 ezopekisa biso makambo oyo soki nga mikolo na komi botu nanga so na komi ndeni nga mikolo na komi soko sakai na nga kaka na bengi ka Zoomel 1000 po radio wana no
En tout cas, félicitations. Yo koloba nini pour na Radio Zomel. Avez raison, avez raison, avez raison. Aïe! Belgique ou Bruxelles, et ça office de l'emploi, il y a des politiciens à Congo. Tout bandana 60, c'était la même chose. Babenga qui table ronde, bayaki awa après table ronde, ba poste ministériel, ba pesaki na ba congolais. Na 2002 avant à Rokende Sun City, ba image ezali. Babenga ki lisusu bandeko na biso nde place ba be malumalu babimaki baremo chibanda batu nyonso bayaki sauf IDPS PDC Fonis nde baboyaki koya na rencontre wana. Après ça il y avait aussi distribution, il y avait un poste politique. Lelo en 2016, la même chose. Conclave Oyo, ba ministre pe bakobima. Donc, yango na bengi, Bruxelles, capitale, il y a office de l'emploi, il y a ba congé na biso. Maman Rosalie pardonna papa Roger. Botie la biso makambo yo penya botie la biso makambo. Monsieur Wechi. Na banzi yo zali ko vivre kaka na ba moment oya le passé mais ozali koyeba te na minito yo eloko nini ezali kosalama na mboka na biso. Kaka ndenge papa Roger uti koloba. Boyebaka yango ete na minito oyo Congo ezali kotambola na kati na révélation ya prophétie oyo papa Simon Kimbangu apesaki. Mais mingi boza ko rêver. Bosukeli kaka Mundela lobi, Mundela salaki, Mundela lobaki, boye. Mais boza koyeba te eloko nini na minito eza kosalama na kati ya Congo. Boza kidiba. Bozaki diba, Monsieur Wechi. Toyebi ete ya solo, yo zali moto oyo, utambola na ba mindele wana, ozana barshivi ya mingi, me, na minito yo na yope, uzali na kati ya nzungu ya kozanga koyeba. Monsieur Wechi, na koyebi sawe loko moko, kanga yango, mokolo ya lelo. Omoni gouvernement oyo eza na Congo. Omoni président na biso oyo azali lelo na Congo. Monsieur Wechi. Toza koyebisa bino ti tokoma na Décembre. Nzambe akosala eloko moko oyo meme bokokamwa na bamindele wana bakoya na sima ya Joseph Kabila. Nazongeli lisusu. Monsieur Wechi, omoni président Joseph Kabila ndenge aza na Congo. Na gouvernement na ye. Ti tokoma na Décembre. Nzamba akosala eloko moko oyo bamindele wana bakoya na sima ya Joseph Kabila pe bakoyebisa bino bato opposition
ebongi malamu bolanda règlement oyo gouvernement ya mboka na bino ezali kopesa. Eloko na yebisi bino kaka yango wana po wana nde kozala ebandeli ya oyo mpona kolakisa bino ete mystère ya prophétie ya Papa Simon Kimbangu ezali koopere na mboka na biso me bozaki diba boza ko comprendre te. Monsieur Wet, oyebi na koyebisa yo lisusu eloko moko. Toyebi ete bamakambo mingi pe olobaka na yo bien. Mais eloko moko kaka ezali po ete yo moko nde oyebi kosimba personnalité na yo te, crédibilité na yo, yo moko moko obwakaka yango na mai. Pona nini nalobi boye? Monsieur Weti, yo soko zalaki penza journaliste ozalaki na vision, mais mutu moko te na mpoto awa asakanaka na yo. Nde lelo mutu nyonso respectaka yo lingaki ezalaka soki kaka likambo bango nyonso bakimi babi tokende koluka Monsieur Weti. Mais lokola yo moko zalaki na vision te. Moko kosangana na bana mike, koseka kobeta na ba maboko. Tala lelo meme na ba image mususu tozali kostala okomona meme na ba combattante. Oyo ya tina te, moko na banganda bazako lobela yo kogangela yo banini parce que yo moko ozako yeba ndenge nini ya kosimba crédibilité na yo te. Mais soki yo moko ozako se laisser faire boy bazako sakana na yo. Ndenge nini yo koloba ete batu mususu bapesa yo respect. Ato ye na likambo ya kitoko bonze ezako mona na boy batu bako tala kaka Weti na makambu na ndenge ezalaka omoni po nini yo moko nde yo moko. Monsieur Weti soko zalaki na vision yo lingaki ozala moto oyo bakokai kopusa na pembeni na yata pamba te na bamasolo oyo ya nini ya Congo. Yo kutu nde moto lingaki ozala on dirait maison mère oyo ke batu baza kouta bako ya kozwa masolo epai na yo. Mais lelo komona Monsieur Weti oza na lisolo moko oyo penza bien ya kilo. Okomona okende kobeta bamasolo yango na matongo telemi ale Pasteur Bobo micro boye mais toboyi te ezali kaka malamu mpo na Congo. Mais Monsieur Weti souci na ngai na regretaka po nini batu mingi bapesaka o respecte wana nde souci na ngai. Nga na yebiso eza vérité soki batu bayebisaka yo te nga naza koyebisa yo mama Rosalie naza koyebisa yo lelo yebaka ete bato mingi bapesaka yo respecte. Respect oyo ngai nakokai komona ete ifali bato mingi babanda kopesa yo na mosala ozali kosala mais bato mingi bapesaka yo yango te mpo na nini yo moko nde. Mais natiki nanu Monsieur Weti nalingi lisikoyo nalobela nanu na oyo etali bongo Pasteur Bobo. Bandeko oyebi ezali kopesa mawa komona ndenge nini biso ba Congolais tokomi na ba montage mosusu tozali kosala babengi yango lokola ba fausseté ekomi mingi ezali lisusu te ya kosala na ndenge to badai komona na ba internet oyo ba image ba monter oyo basali ba montage bote siko Congolais akomi kosala na meme ba montage na nzoto na ye moko. Soki nalobi boye po na nini bandeko Pasteur Bobo oyo ndenge boza komona Pasteur omi bengi Pasteur olobi ete yo nde mosali na Nzambe. Mais mosali na Nzambe akoki ko tromper batu na ndenge ya ba fausseté te na nzoto boye. Papa Botamba pardon bendela ngai nanu mutu ya Pasteur Bobo bende na pembeni tia penza image na ye na mutu ya pembeni totala nanu na mekana ko expliquer. Merci Papa Botamba. Bandeko botala Pasteur Bobo botala ye na mutu. Est-ce que bino bokoko ndima un pasteur akoki ko tromper
tout un peuple na système ya mutu na ye na banzi bato bakomi tuna me a tromper bato ndenge ni na système ya mutu bandeko botala malamu oyo boza komona na mutu ya Pasteur Bobo ezali suki te Pasteur Bobo ndenge azali wana aza mukokoli kovo me balingi ba tromper ba peuple congolais na ndenge nini bakei kopsala ye bayombo et puis basali système yango neti ya suki pe bato mosusu komona bakokumisa Pasteur Bobo azalaka na suki moko bien eza suki te bandeko ezali malamu te mpona kolinga kotrompe peuple congolais Pasteur Bobo oyebi soko ozali moto oyo ou bien ozalaka na libandi suki eza te lakisa na mokili ke suki eza te babiloko oyo boza kosala eza bafose te tala nanu Pasteur Bobo sikoyo bato baza kokanisa te suki oyo yayo bamisusu bakoloba Pasteur Bobo azalaka na suki moko kitoko ebotaka kitoko tala ndenge suki ebimaka bien nzoka yombo bandeko lobi anamonaki bafoto na okendeki na Israel okei kobondela Nzambe mpona koyebisa ye bamakambo na yo mais na Israel ango kendeki otrompe lisusu na Nzambe est-ce que Jésus asepeli na ndenge okendeki na système ya suki ya yombo soko za kovo zaka kovo mais muninga na yo oyo Monsieur Wechi aza na pembeni na yo suki eza na mutu te atikali bongo vérité yango wana mais yo mpona nini ozali kotrompe ba peuple congolais boye bandeko botala ata bino moko tala ndenge bapakoli ye yombo yango na mutu basali meme na système ya bacoin bandeko ata bino moko wana elingi koloba nini wana elingi kolakisa ezali basini oyo kolakisa ete bato nyonso tu bagangaka biso Congo pasi soki toke na Congo tokochange Congo bakochange Congo te mpo bafosete na bango eza komonana botala kaka ndenge nini Pasteur Bobo basali ye na suki yango bandeko na yombo yango ndenge bapakoleli yango bandeko soko oza moto ya vision te kokomprendre te bato mosusu bakoloba kaka suki ya Pasteur Bobo ebotaka kitoko suki ya wapi bandeko eza yombo apakoli sikoyo naza komituna mpona nini na bino basali na Nzambe oyo boza komibenga bapaster boza kokota na kati ya batromperie ya boyo kotrompe tout un peuple vraiment eza kosala pasi oyebi ke ngai mama kozali ntango natali ye na mutu namoni ndenge batie bayombo banini basali yango système ya suki bandeko na ganga nalobi Nzambe bato baza kotambola kaka na ndenge ya kolinga kotrompe biso boye bandeko botala ta bino moko bandeko Pasteur Bobo soko za mutu na yo ezalaka mokokoli tika yango kaka mokokoli po oyebi Kofi aloba eloko moko na loyembo na ye aloba ete moto ya libandi ata kati kovo epai ya bakoneser bakoyeba kaka omoni ata yo oza mutu ya kovo mais oke kosala bisalasala mpo batalake balobake azalaka na suki me nga lokola mama ozali naza koneser nayebi ke oyo wana osali ezali bamontage ya yombo bandeko mpona nini boye tokokosa mati wapi bapoliticien bakosa bino mpe bato oyo baza kobenga bajournaliste bokosa Pasteur Bobo pardon balasima zonga na ndaku kende na salle de bain zwa linyuka na savon nyokota na mutu banini yone lenga tikala kaka kovo problème ya mpona nini koumba biso boye Pasteur Bobo mpona nini koumba biso boye soko za moto ozali moto ya kovo tikala kaka kovo na modele pe basali yango na bakweba nini
en tout cas mutu asali yango mpenza aza vrai artiste bandeko soki mpo oza mutu abuli tolobi kaka ke Pasteur Bobo aza na suki moko ya bien nzoka nde eza bamontage bandeko eza suki ya montage basali yango na système ya yombo batie mpe na bacoin ezali mawa mingi ezali mawa papa Botamba to continue masolo na biso s'il vous plaît. Maman Rosalie, pardon. Papa Botamba, pardon na bakisana no mwa eloko moko ya moke na oyo Maman Rosalie awuti koloba parce que ngai pe nazalaki kidiba na likambo oyo nayebaki te ke Pasteur Bobo a trompé tout un peuple comme ça na makambo ndenge tozali komona. Ezali kokamwisa ndenge nini Pasteur Bobo akei kosalisa suki oyo batie ba yombo oyo ke ngai nakoki komona neti ndenge bapakoli yango couleur noire bandeko na mutu yango ndenge asali yango na bakwe bakati ye mpe na mbeya kaka na système ya ba montage oyo ndenge lobi Maman Rosalie. En tout cas Pasteur Bobo ebongi malamu ndenge Maman Rosalie alobi soki ozangi suki tikalata ndenge Monsieur Witch azali na système ya mokokoli ke okende ko tromper tout un peuple na ba nini boye batu mingi baza kokanisa ete wana ezalaki suki na yo ke suki eza kobota bauti kokata yo coiffe me nzoka nde bandeko eza manipulation montage tout à fait bandeko omona ke Pasteur Bobo azalaki na ye mokokoli me bake kosala système bandeko naza sûr bazwaki ye mpenza bamesure mpo batia na bacoin wana banitala ndenge bandeko ata bino moko bino bosi bomona mutu oyo aza na suki eza kobota bino bosi bomona azala na bacoin moko mpenza correct boye yango na ntango natali suki yango nalobi ndenge nini Pasteur Bobo suki na ye koki kobota en ordre boye na bacoin na bakote bakati bambeya bandeko ondire bazwaki mesure yango na late on dirait que mesure na late ba mesurer nyonso tu bandeko eke penza juste na lobi non mutu akoko zala na suki moko juste boye te ndenge nini Pasteur Bobo na kota ba coin ezwi penza ba mesure nyonso bani nzoka ndeza yombo bandeko. Merci Maman Rosalie pour la révélation yo ngamoko na ndimaki te ke ekoki kozala yombo Pasteur Bobo. En tout cas tokosenga na yo mbala sima tikalaka ta bongo soko ozali mpenza mosali ya nzambe ya solo kende kota na salle de bain mibwaka mai na mutu mes kananu onika mutu etikala ta ndenge Monsieur Witch azali po omoni système oyo ndenge osali yango eza mpenza bien te pozo pesa batu ide ke oza na suki alors ke eza nango mokokoli tala babiloko ya boyeko eza malamu te o eza ba tromperie moko na meme nga moko na regrette na bandaki kutu koloba na bia Pasteur Bobo aza na suki moko bien nzoka ndeza yombo. Merci Maman Rosalie pour la révélation vraiment ebongi malamu Pasteur Bobo oyeba ke peuple congolais alelo bakoki kotrompe lisusu facilement te ndenge ezalaki na ntango ya deuxième république. Pasteur Bobo soko oza mutakovo oza kaka mutakovo ato tye bayombo ndenge otye wana yebaka yango ke bakoneser bakoyeba kaka omoni bakoneser badécouvrir yo nani andimaki ke Maman Rosalie akodécouvrir likambo na ndenge bakateli ye bakwe yango bandeko na mutu yango ndenge asali naza sûr ntango babandeki kosala suki wana late ezalaki pembeni babandeki kozwa ye na bakwe bakozwa bamesure na balate bazokalkule a 3 cm koto ya 2 cm koto ya 5 cm donc babimisi yango mpenza juste ozomona kaka ke bakalkule yango mpenza na late. Pasteur Bobo tikalaka kaka kovo ndenge ozali batromperie ya boye eza malamu te. Papa Botamba to continue masolo na biso s'il vous plaît. Radio Zoomel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Monte volcan qui yango ya bien Keba
Zoumel 1000 ezopekisa biso makambo oyo. Soki nga mikolo nakomi botuna nga so nakomi ndeni. Nga mikolo nakomi soko sakai na nga kaka. Nabengi ka Zoumel 1000. Po radio wana non. En tout cas félicitations. Yo koloba nini pour na radio Zoumel. Avez raison. Aïe! Bandeko sikoyo tokotiela bino ba image ya mama porte-parole Longeni femme de fer oyo apesaki pona kobenda ba politicien na biso oyo ya mikolo ya suka matoi na bisalasala bazali kosala ndenge nini bazali kolinga ko dribbler peuple. Tokoyoka message ya mama porte-parole mama Longeni femme de fer ndenge nini apesaki conseil na ba politicien na biso pe makambo nini alobaki ndenge bazali koloba kaka ete ba mama lelo oyo basimbi bendele na mboka na biso pona kolinga kotombola ndenge nini lokumu ya mboka pona kolakisa ete biso pe ba mama lelo oyo toko kosala quelque chose po ete mboka na biso ekende liboso. Bandeko tango tozali koyoka raisonnement ya mama Longeni porte-parole pe femme de fer mama porte-parole ndenge nini tozali komona na biloko ya zali koloba bandeko eza na bamibali mosusu pe oyo bazali na mboka na biso po bazwa raisonnement oyo mama oyo azali na yango ezali pe pasi po mama Longeni mama porte-parole femme de fer ba raisonnement oyo apesi bandeko ebongi malabu message oyo peuple congolais et surtout na bato bazali kobenga ba opposant to ba politicien boyoka message oyo ewuti epai ya mama congolaise mama porte-parole Longeni femme de fer boyoka ndenge nini makanisi oyo apesi ezali kolakisa ya solo penza ete na kati na mboka na biso Congo ndenge tozali wana tozali pe na ba mama misusu oyo bazali na makanisi ya kitoko oyo pe koki kozongisa ba papa oyo bazali na kati na désordre na nzela. Bandeko babolingo tango bozali komona mboka na biso ndenge ezali kokende boye mboka na biso ezali kaka te bokoya kaka oh non boye na makelele bozali kosala te mboka na biso ekochange pe na ba raisonnement oyo ya ba message lokola ya ba mama porte-parole mama Longeni femme de fer na ba raisonnement na lokola ya bango yango na pe ekoki kotinda ete mboka ekende liboso. Bandeko mama Longeni ndenge bozali komona ye wana ba message na ye oyo apesaka mingi ebangisaka pe ba politicien mosusu po ete ezalaka ba message moko ya makasi oyo ntango ekendeke ebetaka penza na miri ya beton esali tum pe miri ya beton eningani ezali penza ba message oyo ntango apesaka yango ekomaka penza na esika na yango yango nomoni bato mosusu bazalaka soki émission ya radio Zoumel 1000 eza kosalama okomona bango nyonso tout ntango baza koyoka mongongo ya mama Longeni kote ya boîte bazali kofinga kolobaloba po nini message na ye ezalaka message moko ya makasi pe jenaka mais message ya mama Longeni ezali message moko bandeko biso ba peuple congolais soki tozwi yango totie yango na kati na pratique bokomona ete tokokende liboso
na minute soki totali malamu bapapa baeshue bapapa baeshue tala kaka bamakambo baopposa congolais baza kosala mingi oyo surtout bakomi deja bake deja na kibompaka olie baloba ta toluka bajeune toforme bango topesa bango mayele baza kaka na kati ya lokoso ya koluka kowelela pouvoir kosalaka bareunion pamba na baide na bango oyo ekomi deja ya kibompaka toza na besoin ya ide ya bajeune ndenge président Joseph Kabila azali jeune toza pe na ide ya bajeune mpo na nini bino boza kozwa baide ya bampaka mpo na koya kokotisa yango na oyo ya bajeune bomoni teke kosimba te ebongaka ntango bajeune bazali na baide bampaka nde bayaka mpo na kopesa baconseil ya te bosala bo wana sava me bampaka baza kolingaka baide na bango kaka eya kosangana na oyo ya bajeune batelemela yango te yango wana bokoyoka message ya mama porte parole mama Longeni na makambo alobaki bandeko en tout cas oyo toza pe na bamibali mosusu toza komona oyo baza komibenga bapoliticien mais makanisi oyo mama porte parole Longeni femme de fer abimisi na bamessage na ye bandeko ekamwisi pe ezali message moko ezongisi bato mosusu na nzela pe bimisi ba oyo bazali kosala bozoba bangoto bobo yango wana sans plus tarder papa Botamba tiela biso message ya mama Longeni toyoka message oyo apesaki surtout na ba politicien congolais pe na ba peuple congolais pona koyeba ndenge nini biso na mboka na biso tokoki kotambola po ete makambo mosusu ekende pe malamu. Ba image s'il vous plaît papa Botamba. Radio Zoomel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Monte volcan qui a moyen bien Keba Zoomel 1000 ezopekisa biso makambo oyo soki nga mikolo na komi botuna nga so na komi ndeni nga mikolo na komi soko sakai na nga kaka nabengi ka Zoomel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na radio Zoomel avez raison Aïe! Mbote kimia na nzambe ezala na mabota na moko na bino esengo ezali na ngai pona ko kutana lisusu na bino pe ko solola na maetolobaki tokolobela pona bizaleli to pe ba comportement lelo tokonyata mingi na ba sujet o etali mboka na biso ndenge tozali komona ba politicien ndenge tozali komona ba moko na bango bakomi kokende lisusu komi kaba lokola ba instrument ya destruction ya mboka na bango moko babosani vraiment histoire na biso yango tokolobela lisusu po esunga ba moko na biso bandeko na nga congolais histoire na biso ezolobela biso makambo mingi totala ndenge tobandi c'est-à-dire que tango ba colonisateur bazalaka avant même ba colonisateur
tango tozwi indépendance batata na biso oyo babunda mpo na indépendance bandeko na ngai bavivre même pas esengo wana oyo bango balongaki bavivre te. Tomoni nini? Tomoni ke babomaki bango, babomi bango na banani kaka na ba oyo bandimaki ke tondimi ko longwa na mboka na bino pe kotikela bino mboka e tosala mosala oyo tokosunga bino. Bandeko na ngai tomoni ndenge tokufeli pe toza kokontinue kokufela yango wana. Bandeko na ngai nga nakanisaki ke bato oyo baza kotanga oyo génération na génération tango toza koloba ke génération ya lelo ezali bana na biso oyo bazalaki lobi bao pe bakozala lobi ezali bo baza kotanga lelo. Nga nakanisaki ke na mayele wana ezali mpona koconstruire mboka, mais tozali komona ke à chaque moment bato oyo batangi bango nde baza koya na mayele wana lisusu eza okoma lisusu nde mabe mpona kobebisa lisusu mboka. Bandeko na ngai tomiyoka ta mawa te, tozokende lisusu ka epai ya bato babomaka biso, toza kokende lisusu kobibisa bozoba nyonso mpe tokoloba kutu te bango nde bakoinculke bino bakoyebisa bino ndenge ya kosala mpo boya bobebisa mboka na bino moko. Bandeko na ngai eske oyo bango basalaka bango bayebisaka bino babengaka bino? Toza komona ba inondation wa boye, toza komona ba makambo eza koleka pa na bango. Jamais babengaka pays africain yaka, jamais babengaka bino ba opposa boya bosunga biso. Bandeko na ngai tomonaka te. Mais pourquoi biso tolingi kokola te? Bandeko na ngai batata minene oyo, bandeko na ngai batata oyo bovani na bandako pe na bana boza kotikela bana na bino nini? Histoire nini boza kokonza? Tango lobi bakobanda kolobela ke tata no azalaki ya sincère, yo ozalaki okomi mobali okomi koyoka lisusu soni po baloba histoire na yo te okosepela. Bao bazalaki na ba oxygène mikolo tomonaki bango ke bakopema na kati na ba hôpital na bandako. Lelo bakomi makasi maladi yango esili kaka mbala moko. Oyo boza kosala boza konyokola moto moko te. Bandeko nanga boza konyokola nde peuple mobimba, boza konyokola nde mboka mobimba. Biso toza na besoin ya likambo susu, toza na besoin ya kimia. Jusqu'à quand? Tolingaki te tozala bato tosimbani maboko tolobi te bino mamindele tolingi bino toki ko travailler ensemble, mais oyo ya konyokola kabiso tokondima ngo lisusu te. Mais bino bokomi likambo muke bokimi bokei kuna bokomi epa na bango lokola bana mike balekisa bino gauche balekisa bino droite. Bandeko na ngai après mikolo ekoleka bakoya kosalela bino ba documentaire ndenge tokoma komona ya bemba, ndenge tokoma komona ya bemba eza kolekana du jour au jour. Bakobanda koya kopesa ba histoire ndenge nini basalaka, ndenge tokoma komona bakolakisa na mino ya hero na biso. Bandeko elobelaka bino te. Ngana kanisa ke tokozala nde mayele totelema ke toloba non stop tobungisa lisusu te tolela lisusu te to regretter lisusu na nsima te ke ezalaka boye. Pourquoi tango oyo boye boza kozwa mayele wana te bato oyo bazwaki indépendance baprofite même pas na indépendance wana ole tozala na bokebi tomi lengela po to développer mboka na biso. Kaka ba politicien moko na kati na ba politicien baza kobima po na koluka kaka lokola baza na makila ya mabe na kati na bango. Moto lokola Monsieur Tshisekedi yazalaki moto asenga pardon na peuple congolais. Ozalaki moto senga batu pa congolais pardon avant pema na ya suke kende. Na loba na lolenge wana po biso tozala beba lekinzela. Mais il fallait mi bongisa, mais il fallait quand même otika génération na yo histoire na yo pe malamu ke na suka asenga ka pardon. Mais yo lingi ko senga pardon te o lingi lisusu ka kosa et puis okozala ka jamais président. Oyebi yango bien po bosala mabe na mboka oyo okozala jamais président, mais oza kokosa baninga mosusu lokola binyo so bozala kati ya mabe. Allez bokosala li gablo na bino ya mabe po but na bino nini mbongo ango boliaka bosumbaka te
okendenge na toilette te po bokanisi kaka ke mbongo yango wana boyokaka mbongo wana richesse wana ezali kaka mpo na bino kaka génération mosusu ekosepela nango te mpo peuple mpe akosepela nango te mpe bokosala bolamu te bokokanisela nano mpe bolamu na peuple te bandeko na ngai peuple congolais nazali kolamukisa makanisi na bino elamuka totala makambo oyo ezoyela biso na bandeko na biso kaka il faut to condamner bango nakanisi bamarche oyo tokosala ezala nde bamarche ya kokondane bato wana to afishe bakombo na bango nyonso po balingi kotika biso nye te bandeko wana bokende kasi kovanda na babelgique yango bovanda libela na bamboka yango paske bolingi baboka wana bovanda kasi na bino kuna botika Kongo wana na ba oyo balingi kovanda na ndenge na bango bandeko bolingi suka tozonga kasima bolingi jamais kokanisa lobi to développer mboka na biso bolingi kimia te richesse yango wana o boza koluka soki pe bozali na kimia te soko bino bobimisi kimia lelo bobimisi bitumba lelo yokanisi okoti na pouvoir ba mosusu pe bakobimisa pe désordre sima na yo okolinga okokonza pe te parce que soki kimia ezali te bokoki kokonza te mais biso toza na besoin ya kimia peuple aza na besoin ya kimia peuple amoni pasi mingi bobanga nzambe oyo nyonso boza kosala molimo na nzambe eza komona bino bandeko na ngai kanda epesa nga mawa komona bato mitema mabe oyo bazalaki na makanisi ke bazwa ya kolakisa na peuple alobi lokola nazali na niveau lelo peuple aza komona ngai na komi un homme public il faut nazala nde exemple nazala modèle bandeko na ngai botala nanu liwaya ndeko na biso Kondo Mobutu bomitunaka te Monsieur Tshisekedi omituna te ke moninga na yo olie mboko ya saleli pendant 32 ans lelo azali wana te ezali makambo na nzambe te alors yo kanisi ke oya yo pe kozala kaka malamu omituna te okalisa même pas que ton dernier jour ozala mayele moto lokola Kyungu monsieur Kyungu yo réputation histoire na yo ya mabe okalisa ta mokolo moko te changer yango bosali ba théâtre ba oxygène na Bruxelles kuno za oxygène te soki mboke kangi bino bokosi ba oxygène nini po bolukela kaka peuple bokanisa te ke lokola bokei kuna batiki bino bokei ezali ke babangi bino ezande pona koluka kimia mokonzi ya mboka za motalingi kimia peuple congolais za motalingi kimia peuple congolais alingi alamuki na ye akemwa ligablo na ye abeti kayu na ye azongi na ye avandi na ye aleyo akolia apesi nzambe merci akena losambo ne asambeli akumisi nzambe na ye ayembi nzembo na ye abini na ye ta eleki nango me bino boza kosarishi na richesse wana bolingi lisusu tozanga kimia peuple wana azalaka lelo kokima akota zamba wana siko bino bovandi na baplace bovandi boza kosepela lobi toza kozwa pouvoir bandeko mabondeli mpe eza komata mabondeli eza komata bandeko na ngai papa Tshisekedi ozali vraiment moto yo soki ozalaka moto vraiment na motema ya malamu olingaki osenga peuple congolais pardon yo monsieur Kyungu soki ozalaka vraiment motema malamu olingaki osenga peuple congolais pardon na oyo sala ba massacre oyo pema oyo toza kozwa tongo ngana bino oyebe esika eza kouta moto afabikaka yango te po bosakanaki na baoxygène wana nzambe ayebi verité kati na bino oyo nyonso bandeko ya opposition bandeko na ngai bozali koluka nyonso wana kaka mpona koluka kiti moko epuis bokomi na systeme moko ya mabe ya kosala bamarche bozali kosala bokose provoke komizokisa mpo nini basituation nyonso wana parce que
c'est le président qui gouverne, hein, et c'est le président là qui aura de problèmes. Ndenge bakangi bemba kuna pona oba militaire na basalaki siko bino bate opposition ana bokomi nango. Alors que kuna boanga na bozai ko déclarer que justice esali mabe boye esali mabe pona bemba. Mais bokomi koya na Kinshasa boko sala ba marche bola kisa misunya nzoto alobio bazokisi ngai na kuti awa na France na moni mwana mwasi moko ayeko sala ba déclaration ba tirer masasi sans kobanga même ke na koloba lokuta. Et puis je n'ai même pas permis hein assis sa phrase nae je l'ai arrêté pour la mensonge pour la ba ONG wana boza koyoka na bango po bolia ka bambongo bokabolaka Nzambe azako boza ko lukela malédiction na bana na bino ba malédiction boza ko sala ba politique na bino wana eko kitela nde mabota na bino ata yo zali lelo te yeba lobi eko tikala oyo boza ko semer c'est la parole de Dieu qui dit soki boluki kimia bokozwa mapamboli kasi soki boluki kaka pasi lisusu ekomela biso peuple congolais pasi bandeko na ngai boyeba bolingo ya mboka ezali kaka kozala motema ya Nzambe baoyo naza komona ke bavandi na mboka wana baza kolia butu moi pe balingi mboka te baza koya kotelema ka butu moi na babareunion ya butu pona koluka kaka kobundisa kobebisa kotia bato na pasi boyeba ke boko récolter yango naza koloba penza boko récolter yango Bible nde lobi yango Nzambe oya kela mboka wana Congo alobi yango na pesa ki bino exemple alobi bon monite moto mobimba sali pendant 32 ans akufi mais akundami na mboka wana te bino bokanisi ezali kambo ya moto ezali kambo ya moto te ezali kamone ya Nzambe pe moto aluka te akende ko sazarde alobi ona zongisa nzoto wana nini soki ezala volonté ya Nzambe te komeka na yote ezali likebisi bandeko na biso baba opposant oyo boza koluka pona Congo boyeba ke miso na Nzambe za komona bino miso na Nzambe pe Nzambe za kopesa nga makanisi pona lobela bino botika mabe oyo botika ba réunion oyo boyoka mongongo na Nzambe pe bolobaka bosambelaka nzoka bosambelaka ya lokuta ya ba invocation ya ba monde de ténèbres mais Nzambe aza komona bino po soki bosambelaka Nzambe ya solo bolingaki bobanga Nzambe moto oyo asambelaka Nzambe ya solo oyo asambelaka Yesu Kristo azali moto oyo akobanga kosala mabe meme oyo azali na foi na ye to ya ndenge nini azali kosambela Nzambe to pe azali musulman à cause de la kobanga moto ya za kobanga parce que moi j'ai fréquenté j'ai connu de na musala na misala ko sala ba musulman oza kotala moto ndenga za ina boanya na respect pe ba sunganga mingi na vie na ngai et même aujourd'hui na ejikaka nazali na bandeko oyo bazali ko soutenir ngai na ejikaka bazali ba musulman oyo balingi président Joseph Kabila na respect mingi Nzambe apambola bango Nzambe apambola bango Ndenge naza koloba boy naza komona papa Severino mosungi munene c'était un grand homme oyo na pesa ka respect mingi na benga kaye bwana mukubwa pona respect azali nango na sagesse yango wana bandeko na ngai wana ezalaki entre parenthèses pona komona bato bazali na motema malamu na foi na bango bayebi ndenge ya kovana na bato pe ko respecter bato alors yo lobo zo sambela Yesu bongo za na makambo ya mabeboy wana ezali Nzambe oyo biso toyebite wana eza Nzambe mosusu oyo akoboma po Nzambe oyo ya solo oyo abomaka te ya bolingo azalaka lolenge wana te nasukisi lelo wana boyebi ke kanda na ngai epesa nga mawa naza koyoka mawa na ningai naloba nazala nga na poto na okipe te me esika litolu na ngai ekundama ndenge balobaka na kokondima te nga nalia yau ndeko na ngai kuna azana pasi na okoka te Nzambe akoyoka biso kaka toza kokoba na mabondeli tokotika mokolo moko te kobondela jusqu'à notre dernier souffle na kombo na Yesu kimia na Nzambe eza na bino peuple congolais toyokana peuple congolais tozongisa bolingo na biso peuple congolais to se pardonner peuple congolais to bosana mabe peuple congolais Nzambe alingi biso mingi. Amen. Radio Zoumel 1000
pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Monte volcan qui yango ya bien Keba Zoumel 1000 ezopekisa biso makambo oyo soki nga mikolo nakomi botuna nga so nakomi ndeni nga mikolo nakomi soko sakai na nga kaka nabengi ka Zoumel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na radio Zoumel avez raison Aïe! Bandeko na banzi bouti kolanda message monene mama porte-parole Longeni femme de fer auti kopesa pona kotalisa bino ndenge nini bato mosusu na kati ya Kongo okomona ndenge tomesana koloba okomona moto alati kazaka amamiki na cravate na kingo tango tali olobi moto yeyo me vanda na ye po yeba ozali na affaire na nani bandeko lelo bato nyonso bozali komona oyo batondeli bino na Belgique oyo bamibengi bato ya mayele ata moto moko teke azali ko se rendre compte ke mboka oyo biso toye po toloba ete toye kosala bamasolo mpo na solution ya Congo moto moko se rappela loba ete mais Lumumba oyo biso tokumisaka héros national mais ezali nde na mboka oyo un belge mpaka moko azali awa oyo abandaki kolakisa mino ya Lumumba aza kose vante mpo na kolakisa ndenge nini ye azwaki mino ya Lumumba ntango baza koboma ye eske bato baza komibenga bato mayele bayebi yango bango bakanisi ba belge bazali mpenza na susi mpo ete Kongo ekende liboso to baza koluka baintere na bango bandeko boyebi ces dernière temps ndenge nini Europe bakomi na ba grand problème oyo eza kosenga meme ke baprovokaka baguerre ezala na Afrique mpo nini baintere na bango ekota eske boyebi yango ezali kokamwisa bon omoni bato lokola Tshisekedi bazali bato oyo tellement bango moko mpe baservaki na oyo etali bongo liwa ya Lumumba ata otalisi bango lobi ete tala Belge moko alakisaki mino ya Lumumba banini ekolobela ye eloko te po ete ntango wana ezalaki epoke oyo bango nde mutu balingaki règne balingaki barègne yango wana ete ilfale bandima wana nyonso mais eloko tozali koloba soki mpenza baopposant congolais oyo balingi Congo ndenge balobaka ete ya peuple aza kosouffrir mais oyo bango baza koya kosala na bamindele ekobenda solution ya ba peuple to ekobenda souffrance ya ba peuple bino bokanisi bamindele wana oyo bango baza kosala koluele bino basali kosala bamakambo ndenge na ndenge bino bokanisi baza kosala yango ofele po bino bana ya batata na bango po bino bana ya bamama na bango to bino bana ya banoko na bango baza kosala yango bayebi ete toza koyede bino me ntango tokopesa bino 80% ekobanda koya ntango mosusu na Belgique 20% ya bino na 20% na pe ntango bokotikala na yango bino moko bato bapesi bino babokonzi boza koluka nanu boyiba ntango bokoyiba ale ba pourcentage ya mike nde boza kolinga bopesaka yango lokola bamiete na bapeuple te
mbalo ekosimba te bandeko kaka ndenge ngai mama Rosalie nazali koloba na bino pe nazali kosepumone boyebaka yango ete bokokutana na profesi ya papa Simon Kimbangu na nzela na bino oyo nyonso bozali kosala ezali pamba bandeko naza koyebisa bino ya solo oyo nyonso bazali kosala ezali pamba baplan na bango baza kosala na molili nyonso tu eza kokende kokweya na mai ya nkamba pe révélation na bango oyo nyonso bazali kolinga kosala ya mabe mpo na mboka bato bazali kotanga yango likolo ya mai ya nkamba pe bakosala eloko moko te oyo bamakambo na koyebisa bino bandeko bozwaka yango liseki bokosutuka nayebisaka bino ete ngai mama Rosalie soki nafungoli mongongo nazali koloba na tomboli mongongo nakomi kobimisa pema na ngai na bilobaka yango na tina bandeko ezala Tshisekedi ezala baopposition nyonso bomoni banyati Belgique ezali kaka voyage moko ya loisir basali mais eloko eite bandeko botala boyoka message ya mama porte parole na esengo na elengi kongo na mama ndenge nini azali ko en tout cas nga na kosenga na bakonzi ya Congo omoni ba mama ya boyende biso tolingi ete bopesaka bango ata baposte ya baministère lokola ba éducation vraiment ekozala malamu mingi mama aza koraisonne koleka meme basoi-disant baopposant congolais mosusu oyo tokoza komona baza komamikela biso bacravate tokomona bakazaka komona balati bacravate lokola balolemo ya ngombe mais soki otali makambo na bango oza komona kaka ke otali kaka elongi ya moto oza komona kaka oyo aza koluka mbongo aza koluka kibokonzi ezali mawa merci beaucoup vraiment na mama porte parole na sepeli ya mingi na message na yo ezali message moko makasi oyo ata bato bandimi yango te mesi ebeti bango na mitema pe batikali wana pe baza kokamwa yango wana nazali kosenga na mama porte parole liti toyebi ete ezali molai tobunda tokokende na bango tina suka tolakisa ete biso mpe bamama tokoningisa mokili tokoningisa Congo wana mpe tokotya barrière banguna bakosala eloko te ezala bamindele oyo baza kokumisela bango baza koloba mindele balobi baamerikain balobi bandeko naza koyebisa bino ntango nyonso baamerikain oyo bino boza kokumisa ntango oyo Teresa molili baza komona eloko te mais ntango naza korevele bino boza kokanisa ete mama Rosalie aza kosala makelele toza na bino awa bandeko naza koyebisa bino nakozala mama oyo ya liboso oyo mokili ekolobelela ete en tout cas mama wana alobaki totiaki tembe mais lelo tondimi bokoloba yango mpe bokosala batémoignage liboso ya bakamera oyo nakoyebisa bino ezali révélation monene nzambe atie kati na ngai makambo nyonso boza komona bamindele oyo bino boza komona lokola bango moko baza komona rien bakosala tu sikoyo baya na ndenge ya gentillesse na nsima ya Joseph Kabila po baya na ndenge ya baflatterie baluka ndenge nini ya bokomona kaka bamindele na bakochangele baopposant bake na Belgique langage bokoyoka kala mingi te avant tokoma na décembre bakoyebisa bango balobi ebongi malamu bino baopposant borespecte maloba ya gouvernement to ya bakonzi oyo bazali na Congo bokoyoka pe kocreye scandale bokanga date ya lelo ngam nayebisi bino mindele oyo basi bayebi ete banani opposant congolais baza baaventurier batente au Congo baza baaventurier bayebi déjà ke baza koluka bamoyen na bango mpo bazwa baposte mais ndenge ezalaka na ntango ya kala mundele azalaki koya kosala manipulation apesa baposte na baafricain mpo na komanipule bango bato mingi baza koyeba teke makambo ese baluki 6 ese ebongwani 9 ekosimba lisusu te yango na nayebisaki na Monsieur Wechi nalobi Monsieur Wechi tika kokanisa toujours le passé oyo ndenge makambo ebanda koleka lisusu lelo sikoyo terre ezali déjà mine na kati na prophétie ya papa Simon Kimbangu terre ekomi molili na Congo bamindele baza komona rien bokanga kaka makambo nga na koyebisa bino bandeko merci na mama Longeni merci na mama porte-parole femme de fer oyo
ba révélation uti kopesa bandeko ebongi malamu biso ba peuple congolais to méditer na message oyo ya makasi, message moko oyo ke mama Longeni apesi ebongi malamu to méditer na yango, to découvrir, to faire sortir ba conclusion ebele na maloba oyo mama Longeni alobi. Eza ba message moko prophétique, eza ba message moko oyo ke oyo nyonso za kokanisa ete ako sala n'importe quoi na kati ya Congo na minute oyo. Bandeko bozali komikosa, eloko eza te, eloko eza te bandeko na ngai. Yango wana napesi merci na mama porte-parole mama Longeni femme de fer, napesi yo merci ya mingi kolemba te à chaque fois opesi message oyo message ezali message ya makasi. Biso équipe ya Radio Zumel 1000 tokozanga te po ete to projecter yango pe to lobela yango lisusu. Mais boye baka ete nazali déjà ko révéler bino ke makambo yo nyonso tu oyo bino ba opposa boza ko sala lelo échec na bino. D'ailleurs échec na bino ese monani po ete boyokani te na masolo ya Belgique. Échec na bino monani tala boyaki po boluka solution mais boyokani te wana nini ezali nde nzambe nde mutazali ko beta bino bakibota, nzambe nde mutazali ko confondre bino, mais boza ko comprendre te, boza ko comprendre te. Bomoni te ke nzambe nde mutaza ko confondre bino, boye pa Tshisekedi bokanisi bagoya ko yebisa bino ba masolo ya soulèvement populaire, mais aza ko yebisa bino kaka ba masolo ya dialogue. Bomoni te ke nzambe aza ko confondre bino ndenge moko pe bokokamwa ba mindelo bino boza ko pesa confiance. Ba mindele wana lobi boko yoka bango bakotombolo mangongo sima ya Joseph Kabila bakoyebisa bino balobi bo se soumettre kaka na onyo sous gouvernement koloba bokanga date ya lelo. Papa Botamba to continuer masolo na biso s'il vous plaît. Radio Zumel 1000 pour radio anezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Monte volcan qui yango ya bien Keba Zumel 1000 ezopekisa biso makambo oyo. Soki nga mikolo na komi ebotu nanga so na komi ndeni. Nga mikolo na komi soko sakai na nga kaka. Na bengi ka Zumel 1000. Po radio wana non. En tout cas félicitations. Yo koloba nini po na radio Zumel. Avez raison. Aïe! Vraiment tokosenga na bino botika tata oyo Tshisekedi tranquille akoka ko bénéficier ba repo na ye oyo azali na yango na oyo etali bongo maladi ke boyaka kotungisa ye na ba makambo oyo ezanga tina. Bandeko tata oyo Tshisekedi ase alembi botika ko forsaka ye eke okomona ete boza na manifestation lobi butu docteur akoya basali ye ba massage ba makambo ebele pe boza ko bimisa ye po bolakisa ete azali en forme or que tata oyo asi alembi. Bandeko ezali kutu likambo ya kobomba te
ezali likambo ezali komonana na miso. Bandeko, botala bino moko na ba image bomona ete Tshisekedi asalembi. Botala kaka forme ya moto. Botala tatango ndenge azali kotala na matama ndenge esali on dirait matama eza kopesa batu au revoir ya suka. Bandeko, tata ya salembi botika ya vanda tranquille. Botika ya vanda tranquille a préparé dernier jour na ye na ndenge ya malamu ke bozango ya komemela ka yeba makambo. Ye moko pe ndenge azali wana ayebi ete boza kosala kaka ba formalité me eloko eza te. Botika tata bato apema. Tala ndenge matama esi esali bandeko. Botala kaka bino moko. Botala matama oyo. Eske matama oyo ezali penza matama moko oyo mutu aboye soki apesi bino promesse. Réalisation ekozala. Botala kaka ndenge ye moko na etaleli yango bandeko. Botala kaka matama ndenge esali. Botala pena maduso azolo na ye ndenge esali. Boza sûr ke ye penza za mutu oyo susu akopesa bato promesse po boloba ete toza kozela réalisation ya likambo ya kitoko bandeko. Botika tata bato apema si alembi na ye bandeko. Botika ya pema bandeko boza koforce tata bato ndenge kaka pe basalaki Mobutu kaka boye. Mobutu tanga zalaki na ba moment ya maladi ko forcer bomoni suka na yango ndenge pe baza kosala pa Tshisekedi oyo eza ba torture morale. Eza ba torture morale bandeko. Botala ndenge matama ya Tshisekedi esali bandeko. Matama oyo penza ndenge esali forme lokola ba chapeau ya mayembo boye. Boza sûr ke Tshisekedi penza ako changer likambo ya monene na Congo. Tango kuta zalaki makasi asalaki yango te kaka lelo bandeko. Yango bino batu ya mayele bokomi lelo lokola bazoba boye ndenge nini. Bozo komona ondire boza komona te. Botala kaka ndenge tatango asi alembi na ye bandeko matama ngo ndenge esali bandeko. Botala kaka na ndenge kiteli. Botala oyebi na koyebisa bino eloko moko ba Congolais. Bozala na mitema ya malamu. Botika tata oyo amikufela na ndenge na ye. Ezala teke ekoma ete ya bino ba opposant Congolais mtu boyeki na ba makambo ebele ememi ye na shock yango na esali bote. Botika ye akomi na mokolo ya suka akoka kopema tata si alembi. Botala kaka forma ya matama na ndenge esali on dirait ba chapeau ya mayebo. Botika yeko botika ya pema bandeko. Botika ya pema vraiment pona nini boye. Et puis bolanda nanu ba discours oyo bato babeti na basal baza penza na espoir mais baba koyeba ete eloko yite baza kosala nde théâtre oyo ya bangadiadia. Baza kosala kaka ba théâtre na bango bandeko. Papa Botamba yokisa biso na ba discours na bango s'il vous plaît. Radio Zoomel 1000 pour radio anezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne. Monte volcan qui a moyen bien Keba Zoomel 1000 ezopekisa biso makambo oyo. Soki nga mikolo na komi botuna nga so na komi ndeni. Nga mikolo na komi soko sakai na nga kaka. Na bengi ka Zoomel 1000. Po radio wana non. En tout cas félicitations. Yo koloba nini po na radio Zoomel. Avez raison. Aïe! Depuis bientôt plus de 35 ans,
lutte faite de privation, d'abnégation au service de notre peuple et de la nation, considérant que l'aboutissement de ce combat en faveur de liberté et de la démocratie, dont il est devenu aujourd'hui l'icône vivante, passe par l'avènement de l'alternance du 20 décembre 2016. koloba bilobela maladi ya moto bakomi kosala bisalela maladi ya moto bakomi kokende bikendela tina idegore mawa mingi mpona opposition kumela na yo libela kabila kabange kumela na yo libela raise mokonzi kumela na yo libela kabila kumela mboka ezalaki divize biteni na biteni yo ozongisi yango eteni moko yango bakolo mibeko likonzi balobi umela vanda wana umela vanda wana libela kabila kabange kumela na yo libela raise mokonzi kumela na yo libela kabila kabange kumela na yo libela raise mokonzi kumela na yo libela kabila kumela yo kumela na yo libela kabila kabange kumela na yo libela raise mokonzi kumela na yo libela kabila kumela yo balingi oloba olobela bango nini balingi kaka yoloba oloba na monoko nini esi oloba okotosa constitution koloba na yo ya mikolo nyonso se na misala nzambe abakisela ye mikolo ebele opposition ezanga nango projet ya société opposition elaka nango kaka moto ya kabila ye arepondaka bango na silence na ye aswanaka te abundaka te silence na ye epesaka bango motema pasi pasi yango peuple alobi na yo umela peuple alobi na baopposant vanda wana 2016 oyo makeza te yango peuple alobi na baopposant makeza te longue vie ya kabila kabange awumela bapulaka isiaka kilio wena kokoko meya kabila e ngo raise o kabange ngo kumela yo kumela na yo libela kabila kabange kumela na yo libela raise mokonzi kumela na yo libela kabila kumela silence na ye
toyebaka ete mokonzi ya mine ye nde akoya kobongisa mboka. Toyoka ye mpe totosa ye, yango tomoni Kabila Kabange. Simon Kimbangu aloba 4e président ya jeune nde akobongisa mboka. Bakobundisa ye na bamindele mpe na bayindo, kasi bakolonga ete soki tembeluti yo tuna bandimi ya Kimbangu, bango bakoloma solo oyo. Kobosana te peuple congolais, kanisa soki oboyi kondima profesi ya Simon Kimbangu, sala ya yo mokili nkende tina nkamba tuna bandimi ya Kimbangu, bango bakoloma solo oyo. Bakoyebisa yo lisakoli ya Simon Kimbangu pona Rais Kabange. Papa Roger, Papa Jean Kotamba, Maman Rosalie, Boyoka, Akovia Milo, Yaka de Nyaka, Jérémy Miredo, Papa na Maria, Machezate. Radio Zoomel 1000 pour radio anezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne. Monte un volcan qui yango ya bien Keba. Zoomel 1000 ezopekisa biso makambo oyo. Soki nga mikolo na komi ebotu nanga so na komi ndeni. Nga mikolo na komi soko sakai na nga kaka. Na bengi ka Zoomel 1000. Po radio wana non. En tout cas félicitations. Yo koloba nini po na radio Zoomel. Avez raison. Aïe!
soki bouti komona bino moko ndenge nini touti kotalisa na bino eke babiloko oyo nyonso opposition eza kosala ezali na yango kaka bisalela oyo ndenge balobaka bisalela mwanza eloko eza te mpe ekopesa eloko te mpo ete epai na bango ezali neti bakei epai ya moto oyo ye moko mpe azali koyeba te soki makambo azali kosala ekosimba to ekosimba te oyo ndenge balobaka ebembe ya nguma. Ndenge balobaka ebembe ya nguma moto nyonso to ata nguma soki asa akufi na ye ntango oza kotala omoni kaka nguma obangi nde eloko oyo bato bazali kokanisa ete epai Tshisekedi tokozwa solution alors que Tshisekedi ye moko ndenge azali wana aza koyeba te mpe makambo esi elekeli ye azali wana mpe akomi kaka kosala bamakambo na ndenge ya après eske ekosimba to ekosimba te me bandeko naza koyebisa bino eloko eyi te kaka ndenge tolobi ete na mboka na biso sikoyo makambo ekotambola na nzela ya profesi ya papa Simon Kimbangu ndeko soko oboyi yebaka ete mokili ekowolola yo mpe nazali koyebisa bino moto mikosa te mitu ya bato nyonso boza komona bango na kati ya conclave wana bokanisa te ke mutu ya mutu moko ekoloba ete nga na ye mpo na sauve bapeuple congolais lukuta baye nde mpo baluka baintere na bango ntango bazali kosala boye me bapeuple congolais bomitunaka te ntango mondele alukeli bango esika mondele abimisi mbongo baza kosala bamakambo nyonso mpo na bango eske botuni bango mondele ya kozwa kombie ntango bino bokozwa bokonzi yango wana na masolo oyo nzambe aza kotya barrière bandeko bakosala nyonso ekosimba te nakoyebisa bino bokanga date ya lelo omoni mindele oyo bazali kaka nsima ya opposition lobi bokomona bakoya na coulisse na nsima ya Joseph Kabila mpe bakochange discours bakoyebisa opposition bolanda kaka oyo gouvernement na bino eza koloba bokanga date ya lelo mpe bokopesa ngai raison ezali mawa mingi bandeko ezali mawa po omona ete oza kotala kaka bilongi ya bato oza komona kaka ke bato oyo baza na lokoso ya pouvoir baza koluka pouvoir baza mpe na susi ya peuple te ezali nde baza koluka bazwa baposte babenga bango baministre babenga bango ba PDG bamakambo ndenge na ndenge mpo basakana na mbongo ya mboka apres mindele wana nde sikoyo babanda kodirige biso na ndenge ya kulisi ya kobombana te mbalo ekosimba te biso peuple tosi tolamuki mwekutu tozala na président na biso Joseph Kabila un jeune président oyo azali na idéologie aza na susi ya peuple mindele balingi biso te mindele balingi peuple congolais azala malamu te balingi kaka tozalaka na pasi tolelaka mpo bango bayaka lokola banzambe baya koyebisa biso aya toye mpo tosunga bino lisungi yango mpe ya malonga tomonaka te kaka lukuta na lukuta bakokosa bato na information komona bakopesa bamonta binene o 1 milliard topesi 2 milliard mpona bonzoka nde bamonta yango kaka ya maloba emonanaka te bandeko lukuta na lukuta me lelo oyo biso peuple tofungoli miso tokotiala bango barrière bakoleka te me eloko tozali koloba peuple congolais moma yango tofungola miso po ete mboka na biso basakana na biso lisusu te biso nyonso tu tokotelema kaka na nsima ya maloba oyo papa Simon Kimbangu alobaki na oyo etali bongo 4e président tokoapuye profesi wana mpe ekokokisama mindele na minite oyo bandeko baza komona eloko te molili na molili naza koyebisa bino yango ntango nyonso tu baza kokota na balaboratoire na bango mpona kotala me na Congo ndenge nini boye baza komona molili na molili baza komona eloko te yango nomoni ete mindele yango liboso ezalaka bamindele soki balingi kosala likambo bakoya na ndenge ya brutalité na mboka ya bato basali me siko baza kokoka te mpo na nini mpo baza kotala ntango baza kokota na balaboratoire na bango baza kotala masolo ya Congo baza komona eloko te molili na molili sikoyo par mesure de prudence baza kosala ndenge nini tokende kaka toutilize bakongolais totala soki nini mais boza komona te babanda koutilize opposition banda kala depuis babanda koutilize opposition ti lelo eloko moko eza kosalama te bamemi bango tili na baile de Gorée kuna eloko te sikoyo bamemi bango na Belgique kuna nde lisusu bakokende kozwa mpenza oyo oyokaka mpenza ko bakopakola bango mpenza pulupulu na elongi bandeko
oyo kaka ndenge tokoyebisa bino bandeko bokanisa ndenge tokendeki pepe na table esika moko na Tshisekedi toluki solution mpo na 2016 solution ya wapi bino boza kotala nanu matama ya Tshisekedi ya matama na ndenge esali te bino bokanisi Tshisekedi aza su na solution tangu kuta azalaka na makasi apesi solution te kaka sikoyo matama ekomi bilebulebu boende ya kokende kopesa bino solution bandeko botika koreve ko tata bato asi alembi botika ye kimia tata bato asi alembi tala ndenge matama esi ekomi bandeko tala ndenge matama esi ekomi botika via vanda na ye via sakoli papa roger ata yo moko loba nanu loba papa napesi yo maloba papa pema na ye bandeko babiloko eza komona na eza nango kaka bascenario bakomedi botika babiloko pamba na bakongolais mais finalement biso bakongolais toza ndenge nini vraiment botika vie avanda na ye vie asi akoli apema po ete asi alembi mpe bino bokanisi ndenge azali wana docteur aza kaka mayele pembeni na ye docteur aza kaka pembeni mayele mwa faux mouvement kaka bongo pa ale apesi kaka sini ya bato baye batomboli ye bamemie na nini po ete ebakende ndenge azali wana docteur aza kaka na pembeni na systeme ya keba bino bokanisi oyo aza na pembeni na yana docteur na ete na systeme akeba kaka ere moko so likolo esene de bouger docteur azobwaka liso azotala kote pe esika alati na nini na ye kuna na esika bombaka mwa eloko na yo na docteur azokokontrole na nyonso botika via pema na ye botika via pema bamakambo nyonso bozokosala eza subete botika ya pema eloko eza te boza kotourne kaka oron bokosala na bino eloko te tozokoyebisa bino ke kongo eza kotambola siko na ndenge ya profesi ya papa Simon Kimbangu boza kondima te me bokosutuka bandeko babolingo tokomi na suka ya masolo na biso po ete minute na biso ekoki na ntango oyo tokosenga na bino bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombelaki bino ya radio Zumel 1000 merci radio Zumel 1000 po radio wana ezaka matata a partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Mota volcan oyoki yango ya bien Keba Zumel 1000 ezopekisa biso makambo oyo soki nga mikolo nakomi botuna nga so nakomi ndeni nga mikolo nakomi soko sakai na nga kaka nabengi ka Zumel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na radio Zumel avez raison aïe Président Bolise, tout cela sananga, betona beto mosaïque yoyo, nous solo yo. Aliansi mokomba koba, aliansi mokomba koba. Allez, touchons ça. Aliansi mokomba koba, aliansi mokomba koba. Follow, et puis, on a les tabacs.
balantu Papitolas André les Sapoutiers Adas Kimabita Alain Jabba Les idées de fer Yari Kilumbu Peka Bango Bigoko Ko Samy Sasseur Nono Makandila Fier Jean-René Samba Désiré Lomba Obama Lando Batibuka Hilaire Mabelonga Osanga Hubert Betamona Kati Betamona Atele Makina Poe Ure Katani
ki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bokonde kozela na banzete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwami na banzete mbala ya nsima biso bato ya Zumel Mil tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmil.com ezali wana mpona bino na banzete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo